patrimoine topé bokoko mayele zebi ya bakoko ebomba makana musée. Voilà et belé ya biloko o ezalaki na puissance ya makasi etumbama te lelo ezomi retrouver même Église catholique moto ya sungi colonisation makasi na kati ya basilique de Saint-Pierre biloko wana ezali na kotanga eloko moko o ngai moko na moni na miso na ngapo na zuli baku ya kokoma kuna na Rome et liboso ya basilique ya Saint-Pierre poto o etelemi babengi yango Bélique ko sango abengi biloko alobi ba tozotumba yango eza biloko ezali mabe me to bondela na yo ba bwakisi yango mai soki mai o benite boye na boye oyo bazikisaki wana ezalaki biloko moko ya boaso ezalaki na puissance moko te nyonso ezalaki ya malamu emi retrouver bakena yango epa na bango po bayekola yango parce que bazalaki awa na bato ba agent ya ba domaine nyonso ele et que na monde entier tozalaki seulement ba pays colonisé ezalaki seulement ba pays Afrique te Asie pe azalaki colonisé to bimi biso nyonso na ba pays asiatique ba pays à tiers monde et les longs na kati Asie tozana ba pays za développé comme ça la peur na ba ancien entre guillemets puissance coloniale ou bien ba grande puissance. Alors c'est pour dire que tokotika la seulement kolela te que pour mindele bazui po toyeba pe que mindele bazwa toyeba pe tokukola ka pe que il suffit seulement to sala na kati conscience na biso toyeba ke toza bato et to sengeli kozala autonome et autonomie en ango to kozango ndenge nini to revoir ndenge Mobutu asalaki politique na authenticité recours ki moto ozana kindoki na yo to machine na yo tango zo kota ko ya ko sala visite tika zo mo eloko na yo na tika ngo libanda o visiter na posa ya koyeba nino eza patrimoine na yo po bimanye parce que soki okekili yo na bango na puissance ko kuta kuna soki yeli yo mabe ko yelo mabe na ndenge na yo ba esprit wana ezalaka esprit eza propriété privée ya moto te yango ezalaka indépendant na moto bazo sala kaka na ba contrat to pe na ba convention bango bakoko sala une fois soki olobi otika ye olongoli pochi wana mais esprit wana etikali kobika c'est pour dire que la famille moko soki bato bazami bale moko a rejeté a tombi même o mosusu ki alobi aya ko sala yango a revivre yango ekozonga a fabriquer poche wana et puis aluki asali ba incantation ndenge ba ayebelaki yango ndenge kokoto papa to na bana ko salela eloko wana eza na obligation ya kozonga pona ko sécuriser ba agent ya musée basala ka désacralisation connaissant que eloko wana ezalaki sacré il faut moto azoya kotika to oya teki to ya yeko déposer aloba liloba ya ko atténuer to ya ko tranquilliser puissance o ezami na kati ya patrimoine wana de façon que ezala wana emiye bake eye pona ke ezala eye kolama to etikala koyeba na kati ya société na yango kozwa makanisi wana uta na ba grec oyo bazwaki kombo ya musée wana ibandaki kobenga mapenza musée te ezalaki museum pe museum moyesima ezalaki nini ezalaki regroupement ya 9 DS oyo bandaki ba grec babandaki kozwa sur base ya 9 DS wana ezalaki ko inspirer ba poète na ba artiste na bango na kati ya royaume na ba ba anthropologue bazalaki ba sociologue bazalaki ba ethnologue bazalaki pendant la période coloniale na kati ya ba missionnaire wana bazalaki bato ya ba domaine wana utouti kotanga même les historiens oyo basalaki makasi ya koyekola kokota contact na population ya bakoko na biso po bayeba nino bango bazosalela nino ezali source ya puissance na bango po bango bakena koma approprier na ngo ba développer ngo na ndenge bango ba développer et que biso totikala assujetti accroupi ndenge biso tozabo. Voilà, amis téléspectateurs, fidèles abonnés à Franck Comet TV, P Équateur TV, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro Tolo Bela Congo, émission Bomesana Kozoabiso chaque jour. Les lots, to koloba vraiment politique, toza toujours na province à Équateur, na ville Mbandaka précisément. Lelo toye comme na bandeko oyo toye kotala ko visiter musée national oyo za na ville Mbandaka et tokoki koleka bote photo visiter musée botala ba œuvre oyo za na kati ya musée botala yango tokoki koleka bote photo solana moko ya bakambi ya esika oyo ye a se présenter devant bino boko découvrir tout à l'heure akoyebi sabino nini oyo ezalaka na musée et puis makambo nini esali makana kati ya musée oyo. Merci na maman Nana Mbomba, la maman des orphelins. Merci à Larissa Makese Gombo.
Merci Nayo, place aux alliés. Merci na bino nyonso. Merci derrière caméra tozana c'est les images mutaza derrière caméra yende mutazo kumba biso. Merci na bino nyonso ba bo pesa confiance fidélité na ba chaîne na biso oza mutasika s'abonner, partager. Ba numéro na biso eza affiché na bo benga biso botikela biso ba commentaire to ba suggestion na bino et ko sala biso bien. Mbote mopanzi sango. Papa tokutio awa na musée national ya Ville Mbandaka soko koko se présenter bato yo ba ebiote ba yebayo kombo na yo pe ozanani na musée o kombo na ngai Ferdinand Bokomba Bois Mangele boyelobi yo okutinga wana kati ya concession ya musée national de Mbandaka na zwami awa pamba te nazali agent ya musée oyo lokola chef ya service ya éducation pe patrimoine culturel. Très bien. Papa aza chef ya éducation. Papa tokutio awa na musée et zape na bandeko ebele oyo baza na monde entier na oyo pe baza na République démocratique du Congo ba yebi musée te. Musée ezalaka nini? Ce que vous expliquez, biso na beaucoup c'est to yeba musée ezalani. Oui, ndeko musée musée zali esika oyo l'état bongisa pona ko bomba patrimoine to pe bokoko mayele zebi ya bakoko e bomba makana musée. Voilà na beaucoup c'est ce qui na ko koloba. E bandi c'est le mepa na biso wateza et loko ebanda kala ko banda na Égypte antique ba européen ko uta na grec ba ye pour na université même botama na kati ya musée ya monene oyo batongaki na ville ya Alexandrie ya onde sali ke ba gouvernement ya pharaon eleko wana nde ezwaki charge ya kolesa ba savant yonso ya monde entier po batanga ka ba manuscrit oyo ezalaki bombamaki kuna ba volume na ba volume na kati ya musée wana yango nde bimisaki pe ba bibliothèque boyoki oyo kaka sango ya Alexandrie. Voilà. Musée Banda 2250 avant Jésus-Christ. Des musées Banda. Tilelo ndenge pe kokoma na ngambo ya ba Romain ba yeko zwa initiative ba yeko zwa makanisi wana uta na ba grec oyo bazwaki kombo ya musée wana ibandaki ko benga mapenza musée te ezalaki museum pe museum yesima ezalaki nini ezalaki regroupement ya 9 DS oyo bandaki ba grec babandaki ko zwa sur base ya 9 DS wana ezalaki ko inspirer ba poète na ba artiste na bango na kati ya royaume na bango. Alors yango nde yeko kenda bongo ndenge oyebika ke loko ezalaka toujours na évolution na yango yeko koma kena période ya ba romain yeko koma eloko ya na kati ya ba royaume bato bamekaka ko exposer ko sala ba galerie na ba espace mosusu ya monene ko stocker fortune na bango pona na ba prince mosusu bayaka kotala bamonisaka prince makasi na bango to bozi na bango epa ya baninga mosusu bongo na bongo nde kokoma tina niveau yake eya ko kozonga idée ya ko monisa zebi to ba scientifique bakoma kokenda kozwa ba information na cadre ya ba recherche ndenge ezali lelo pe yango musée lelo e monisi ke ezali source to esika moko oyo ezobomba zebi oyo ezosunga ba scientifique pona tombama ya mboka. Alors tombama ya mboka papa tolingi toyeba un apport ya musée na mboka ezalani. Oui, boyo utinga koloba na suka ya maloba na ngawa ndeko mopanzi sango. Eza na mwa mawa mingi na kati na biso parce que toza na culture tozobuna ko koti sango na mentalité na ya population na biso et précisément particulièrement na engumbawa ya Mbandaka o biso tozwami. Musée ezali na importance makasi ata ba mission ya Institut des musées nationaux du Congo na biso oyo ekreami na 1970 na Kondo président Mobutu. Yango ba mission na yango oyo man signé ezali pona ko eza seulement place ya koya ko visiter to pe pona plaisir te non. Ezo benga ba scientifique nyonso po baya ko linga koyeba kozwa nino oyo bato ya kala basalaka oyo batika po bayeba ko sombitinya yango sadi ko sangisa ba eza lokola ba technique traditionnelle na ba technique moderne yango nezo sangana po ke mboka yeba ko tombwa na ba différents domaines.
yango nde importance ya musée musée ebombi presque patrimoine nyonso tozolobela patrimoine culturel matériel et immatériel alors soki tondimisani bongo ke bombi patrimoine nyonso culturel patrimoine immatériel matériel et immatériel même naturel c'est pour dire que moto nyonso et que ce soit même étudiant bakobanda écolier mwana même ya maternelle école primaire secondaire université bazali moko na domaine na ye azali toujours na part na ye na kati na musée pour aya kozwa information pour de asangisa na oyo ezali moderne pour na koyeba kotombola mboka. Très bien, mesdames et messieurs, toujours continuer. Awa vraiment ba œuvres ebele to kota na kati to kolakisa bino biloko eza awa papa ko banda ko expliquer biso œuvre moko na moko papa eza na constant moko to sala to perdra culture en mboka na biso. To perdra makambo ebele ya bokoko na biso. Tango christianisme ye ba zwaka ba statue ba œuvre d'art ba zikisa ba lobi yango eza kindoki. Alors bino bato bofanda awa est-ce que ba œuvre d'art eza vraiment kindoki ou bien eza elakisaka nini vraiment na mboka na biso? Ndeko mopanzi sango matondo mingi na motuna na yo na bosani mo elema moko ya moke na kolinga ko kotisa yango liboso na yano na motuna na yo eza motuna moko ya motu ya penza na mi présenter ngai me na bosani koyebisa ke awa na kati ya musée national ya Mbandaka ekonzami na Mama Judith Amba Bongongo oyo azali directrice na biso mama mokonzi pe tozana baja mosusu o balandani ba chef de service lokola ngai pe na baja mosusu ya ba service mosusu wana ezaki elema oyo nasengelaki ko lekisa te pe ko monisa ko yebisa pa bandeko ke musée national ya Mbandaka ezali musée autonome na ndenge na yango te kaka na province eza musée oyo ezosala partie ya Institut des musées nationaux du Congo oyo créé depuis 1970 en ordonnance numéro 70 089 il y a le 11 mars 1970 na kondo Mobutu ndenge na utaki koloba nde na kati na ordonnance wana et prévoir na article 5 na yango ba établissement de musée en province mais oyo biso tozwami nango na Mbandaka wa eza musée oyo to hérita yango na époque coloniale depuis 1957 nde oyo Mobutu tango ayeko sala eye ba province bazaki na ba musée liboso eye kozwa ekoti na kati ordonnance wana facilement voilà eloko ya na singelaki koyiba yo mwa minute ndambo pona kokotisa yango wana tozana direction générale na biso na Kinshasa oyo zwami nano na monga lié makino lelo et puis ekonzami kuna na DG directeur général na directeur général adjoint voilà na motuna na yo pona kozonga motuna na yo ezali ete biloko ebele ya oyo tobengi patrimoine tope ya culture etombama à partir ya christianisme oui eza bongo solo pe connotation bango bapesa o bapesa la po bato bakoko bandima po bapesa yango batumba yango na koyebisa oboyende ko journaliste na bandeko nyonso bakozwa konzo ya kolandanga ke ebele ya biloko oyo ezalaki na puissance ya makasi etumbama te lelo ezomi retrouver même Église catholique moto ya sungi colonisation makasi na kati ya basilique de Saint-Pierre biloko wana ezali na kotanga eloko moko oyo ngai moko na moni na miso na nga pona zuli baku ya kokoma kuna na Rome liboso ya basilique ya Saint-Pierre poto oyo etelemi babengi yango bélique poto wana ezali construit en matière première bazu yango ezwamaki na ba grec tango ba grec babonisi ba égyptien tango babunisi bango balongi bango na etumba ba déporter biloko nyonso oyo bazwaki na Égypte notamment ba savants égyptiens ba interroger bango ba exploiter bango apprendre ba banai ko boma bango très bien histoire yebisi biso bongo et tango ngana ke kuna na kuti poto wana tango ba romain ba yeko ngala na tango na bango ba yeko bundisa grec tango ba bunisi grec ba botoli pe poto wana ba kena yango oyo ezali construit na matière première na za spécialiste na ngambo na te pona yiba soki ezali cuivre so ezali or so ezali matière nini mais etelemi liboso ya basilique de Saint-Pierre nde bakoma kosala ba photocopie na yango kotemisa yango na ba église catholique mosusu oyo ezwami na même ville ya Rome très bien ebele oyo ngape na leki liboso na yango voilà moko ye loko na koko tanga avec précision et que bandeko bazokenda tobosani nanga na yo te que musée royal
ya oyo ezwami na Belgique oyo ezwami na ville ya Tervuren etondisami na biloko oyo ezozwama na ngonga ya colonisation. Mondele abengi biloko sango abengi biloko alobi tozotumba yango eza biloko ezali mabe tobondela na yo babwakisi yango mai soki mai o benite boye na boye oyo bazikisaki wana ezalaki biloko moko ya bowaso ezalaki na puissance moko te nyonso ezalaki ya malamu emi retrouver bakena yango epa na bango po bayekola yango parce que bazalaki awa na bato ba agent ya ba domaine nyonso ba anthropologue bazalaki ba sociologue bazalaki bethnologue bazalaki pendant la période coloniale na kati ya ba missionnaire wana bazalaki bato ya ba domaine wana otouti kotanga même les historiens oyo basalaki makasi ya koyekola kokota contact na population ya bakoko na biso po bayeba nino bango bazosalela nino ezali source ya puissance na bango po bango bakena koma approprier nango ba développer yango na ndenge bango ba développer et que biso totikala assujetti accroupi ndenge biso tozabo. Est-ce que lelo papa lelo na mboka na biso makambo nyonso oyo ezoleka na Congo pe na Afrique misère baguerre makambo nyonso ya mabe vraiment ezoleka na mboka na biso est-ce que ezate pona mindele wana bazwaka biloko na biso ou bien ezate pona kozanga kosalela bokoko oyo ya mboka na biso parce que toomona na mboka bapaya net na Asie par hasard bango baza développer ndenge basalelaka culture ya mboka na bango est-ce que ezate pona biso nde to perdre culture na biso pa mindele yango Afrique etikala ndenge wana? Oui, malamu mingi mopanzi sango motuna na yo eza malamu to komi tuna na yo eza malamu na ko ndima elongo moko na yo ndambo penda mosusu na koboya parce que toza lelo bambu to mituna ngana yo bambula boni sima ya kozwa lipanda po totikale koza toujours colonisé te quand même. Très bien. Est-ce que soki na kati ya lipanda tozwi na Afrique to na Congo na biso soki toko particulariser yango na Congo to bimi pays indépendant kaka biso moko te petit Rwanda pembeni na biso awazala ki pays colonisé to ke soki to ke na ba pays nyonso musu to kotanga ba pays ebele et que na monde entier to zala ki seulement ba pays colonisé zala ki seulement ba pays Afrique te Asie pa zala ki colonisé to bimi biso nyonso na ba pays asiatique ba pays ya tiers monde et le long na kati ya Asie to zana ba pays za développé te comme ça la peur na ba ancien entre guillemets puissance coloniale ou bien ba grande puissance. Alors, c'est pour dire que tokotika la seulement kolela te que pour mindele bazui, pour toyeba pe que mindele bazwa, toyeba pe tokukola ka pe que il suffit seulement to sala na kati conscience na biso. Toyeba ke toza bato et to sengeli kozala autonome et autonomie nango to kozango ndenge nini to revoir ndenge Mobutu asalaki politique na authenticité recours to recourir no ezalaki malamu ya bakoko to kosalela yango kaka ndenge bakoko basalaki te. C'est ce qui se fait partout. Tokosala yango na kosombitinga na oyo baninga basali oyo ezalo kola ba technique moderne, to sangisi na ba technique traditionnelle, yango de kokosala biso ki tolongo na kolela oyo. Parce que toza indépendant, toza na ba ressources nyonso toza na yango lokola misé. Misé za na ba information yango parce que tozui oyo ba trace ya ba koko bango basala o batikeli biso. Et pourquoi pas toyeba komi pesa koyekola yango, nesika ya kokenda kotelema na ba regroupement kotala kaka match ya football oyo nazo telemela te na mobimba tokenda kotelema kaka na ba musicien bazoyemba tokenda kosala ba débat kaka sur les banani ba joueurs ya ba européens donc o wana ba musique oyo komi kobeta ma même sikoyo alors que na kati ya musique oyo ya kala soki bato ba musicien moderne lelo ba koki comme inspiré bazana ba source bango ba koki comme inspiré pona kokoba koteya to ko pousser jeunesse congolaise topé africaine na ngambo ya koluka pona kobima na biso pona développement na biso. Alors papa toujours continuer, est-ce que ba œuvre au bozana awa beaucoup yango depuis indépendance ou bien sous besoin après indépendance? Merci ndeko journaliste na lobi yango wana mwa biteni moke sokota kota na malobo yuti koleka époque ya colonisation et tika ndambo ya bamize na yoko na province lokola soki na kokotanga na koleka mbango Équateur et zalaki na to héritage musée à époque coloniale na même ndako biso to swami na même concession to za to sala na yo émission oyo ndako oyo etika ba belge batongi yango na 1929. Très bien. Ezalaki ancienne poste coloniale yango nde zwami pembeni pe ya onatra et o babe bazo benga la poste voilà tango basilisi kotonga poste oyo zwami RTNC sikoyo na bosomi nde ba eko transférer poste kuna awa
moko ya conseiller ya gouvernement azalaki na époque coloniale Spantels conseiller na ye juridique abiangamaki na komba ya José Mise ndaye kotisa ko intéressé chef na ye ke ba transformer ndako yo na musée. Voilà. Et tout bateau ça dure ceux qui va transformer qui na musée basalaki ba déployer qui bato na ba territoire bazwaki ndambo ya biloko bango bazwaki et puis to kuti ndambo ya biloko ya bango ezalaki ekope kozala. Mais il y a un moment na ba ne 80 biloko wana ezalaki musée ekangemaki et biloko ezalaki nyonso na quelques agents deux agents bazalaki transféré na direction générale na Kinshasa wana tango baye mokuta ye oui na biloko ikena na direction générale parce que yende patron ye patron na biso nyonso. Alors na wana déjà to continue na période ya Mobutu ya 1970 création ya institut de musées nationaux du Congo. C'est-à-dire que un institut moko na kati ya république où ils ont veillé où ils ont konza ba musée nyonso où ils ont mis à travers toute la république. Voilà. Et sikoyo na ngambo yo ototi koloba ya o Italie biloko oyo soki tozwi na époque coloniale na lelo ndambo ya biloko esengeli ko uta pona kondimisa na époque coloniale soko bango batikaki mais tango Mobutu aye ko créer institut des musées nationaux du Congo biloko eko sombama na utaki ko bango wake atiki ba musée direction générale baso dénombrer on a 45 000 œuvres et objets d'art. Très bien. Yango oyo salaki tango baye ko fongola musée ya mbandaka oyo fonctionner na partie moko e outi la direction générale batindeli biso wa poto fongola musée na 2010 biloko eye parce que kangemaki na 1980 ba e ko fongola na 2010 il fallait attendre na 2010 on a procédure ezaki mwangola parce que concession ezalaki occupé na force fluviale na biso to bengi ba marin alors il fallait ba longwa ba tukila bango esika et puis concession comme na disposition na biso tango makambo ane silinde directeur o banomaki pour la première fois et tumba wana nyoso bon et tumba na sens ya makofite ba démarche wana nyoso salemi na période ya DG Paul Jean Joseph Ibongo oyo azali lelo conseiller na ministère ya biso ya culture art et patrimoine na moko ya Jean oyo autaki awa natif ya awa ya Bikoro papa Martin Boilo tango basali ba démarche wana bazwi gain de cause nde ayeko ko pesa lokola mbano donc na papa Boilo atindi awa lokola directeur ya musée na année 2010 wana asali ba démarche ya concession na 2011 ayeko zonga kuna vers la fin na 2012 nde bayeko doté na 274 œuvres et objets d'art aye nango na nzela ya masuwa ayeko sema wa ezalaki juste na période ya ex-gouverneur Bayinde Itafeliko ye moto ayambaki oya kosala constat na ba service na ye conseil ya biloko na ndenge komaki parce que ezali institution nationale. Sikoyo bokomi na combien de alors ba œuvre tozana ngo sikoyo dans de 400 parce que tozo bakisa ndambo ndambo oyo ba to ya ba natif bazo bima na ngwa to lingisaka te keke na côté mosusu ka bien même que tozo souffrir na budget ezoza la te ezo permettre sote to sombaka officiellement biloko parce que donc bo sombaka ngo pa ba bayaka. Oui bato bayaka na biloko et tant que tout le monde a qui eloko yeza ko incarner ba valeur culturelle to koki ko perdre yango te alors tout ça la cagnoso ya besoin même ko ça la cotisation ya bana ba mongo ya d'argent volontairement to sombi loko binomo bo ça la cotisation et puis bo sombi biloko alors papa biloko wana ba œuvre d'art mususu za na puissance na kati na ngombe to yoka na kala tant ba ya ka otekela bino ba biloko wana est-ce que vous vivra ba puissance wana na kati ya musée pour place za awa ou bien ba ya otekela bino puissance ici là déjà ba koki boya koteka biloko eloko moko puissance ici là te wana tolo ba penza kusema puissance ici là kate na kozela yonda kisa moko na musée na ba vidéo ba film botala kaya ba film Nigeria moko ba ibaki baki tango ba kolo musée ba to lokola biso ba professionnel na kati ya musée soki to lobby to mileli moto wana oya ye ko iba objet patrimoine na biso ya Congo asengela zo ba conséquences. Ah bon? Voilà. Et mais principe ezabo ke tango na ba différentes formes ya acquisition, c'est-à-dire ya kozwa ma ya biloko iba na biso parce que ba forme eza ebele
mode d'acquisition ezali ebele eza na kosombama na kozwama na terrain ndenge nautaki terrain wana Congo Brazzaville so tosala yango epa na biso moko tozwi eloko na mboka na autorisation ya bato ya mboka tokokoya nango na musée lokola kita ya mboka mais eza na balege eza na badation c'est-à-dire baye kotika eloko mpo ebombama wana voilà alors na ntango eloko wana ezoya l'État a prévoyé principe moko pour sécuriser l'agent à musée, ça la désacralisation. Connaissant que il est qui sacré. Il faut moto azo kotika to oya teki to ya ko déposer à lobali ya ko atténuer to ya ko tranquilliser puissance o ezami na kati ya patrimoine wana de façon que ezala wana emi bake eye pona que ezala eye kolama to etikala koyeba na kati ya société na yango. Quoi ça ndenge osala ndenge soki moto ayena eloko wana akoloba selon usage eloko wana ndenge ayebelaki ya. Oui, c'est le mama loba sur base soki ezaki koteka alobi na zuma mbongo oyo poke yo ya ko vanda wana esika ke otumbama to pe na ba Kristo to pe na obwakama parce que lelo mingi danger to pe menace mingi ezwami mingi na christianisme. Alors toye kotika yawa poke otika la koyeba manaba koko na ba koko lelo ba koya sima yango to zindambo ya mbongo yoyo ya kufanda wanye po ba koko na yo batika la koya koyeba na sima. Très bien. Alors papa, est-ce que ndenge bozala déjà na kata musée il y a eu des fois et l'autre moko était des ordres ndenge zala spirituellement boye bozupe des ordres moko boye bien que bosala qui processus sur la décentralisation de l'État. Bon, na ndenge musée kelama na hier depuis nous affecté na kati ya IMNC depuis 2019 na zana sango na ba prédécesseur na nga na sango moko ya bongo teke eloko kaka na ndenge na yango quelle que soit puissance na yango parce que biloko eza na ba puissance wana ezali mais quelle que soit puissance na yango ebota kaka yango moko makelele bongo esala mabe ezala kate na yoki yango na note ekoki pe ko salema te seulement pour na ba téléspectateur baye batoye babiso yoso ke soki moto za na kindoki na yo oye kolinga kosala eloko moko ya mabe na kati ya musée to pe na le long temps ya visite yo moko ndo kotire ba conséquence parce que soki okekili yo na bango na puissance kokuta kuna soki yeli yo mabe ko yelo mabe na ndenge na yo donc soki oza na mo eloko na avant okota na musée faut etika na otika ngo libanda parce que okenda kozwa mabe te po yango pe ekolinga pe mitika pamba te. Très bien papa avant okota na kati ya musée tozo chité déjà libanda po tokota to lakisa bandeko ba œuvre za na kati na ngana na tuna question moko ba biloko nyonso oyo batumba na christianisme tango yaki na époque coloniale il y avait des fois bakoko romona azui bracelet alakisi mwana to pe petit-fils na ye bima na ville wana eza protection mususu pe akoti alakisi to bracelet ok nango ekopesa misolo. Est-ce que ndenge batumba biloko wana nyonso et to perdra ba ressources wana libela ndeko na wana zika kande loko oyo ezalaki poche tonda kolokola yo boenda kona yo ekwe elimoite ke yo kufi. Très bien okotonga ko mosusu po koti c'est-à-dire l'esprit wana ezalaka esprit eza propriété privée ya moto te yango ezalaka indépendant na moto bazosala kaka na ba contrat to pe na ba convention bango bakoko sala une fois soki olobi otika ye olongoli poche wana mais esprit wana etikali kobika c'est-à-dire c'est pour dire que la famille moko soki bato bazami bale moko a rejeté a tombi même o mosusu ki alobi aya kosala yango a revivre yango ekozonga a fabriquer poche wana et puis aloki asali d'incantation ndenge ba ayebelaki yango ndenge kokoto papa to na bana kosalela eloko wana eza na obligation ya kozonga donc to loba ke milimo ekendaka te milimo ekofaka te ndenge baloba. Très bien papa to komi ko chité déjà ndenge boza na musée awa ba difficulté nini bokutana na vraiment na kati ya mosala et bozwaka baforme oko eutaka libanda est-ce que bato vraiment bayaka kovisite musée? Merci mingi ndeko mopanzi sango difficulté ya liboso tokokoloba lokola baprofessionnel tokoloba ke fréquence eza mingi te yango nde ezali pasi parce que normalement tosengeli kozala na esika natoka boye kaka na émission nasengeli nde natoka kuna na sa mpona koguide bato. Très bien eloko tozolela yango wana toza entre temps nayebisi ke musée ezali
et si quand moko ye bombi mayele oyo bana na biso jeunesse nyonso sengé ko ya ko puiser na kati ya ressources wana mais banda maternelle ti na ba université tozwaka dans de rares cas ba visiteurs ba uta na ba institution na biso baya. Très bien. Donc fréquence passe ya makasi yango wana et puis pour na oyo etali ba ressources to pe moi ba financement ba mbongo eno ya les institutions ya l'état toujours dépendre na ministère ya tutelle na biso ezali ministère ya culture et patrimoine toza biso nyonso agent ya l'état alors tokoki mpe koboya te bafinancement ya po tala nano eta oyo yango ezali meme ndako wana ya 1900 eza bien te eloko ya malonga mpe tomoni ya te ministre ya culture et art soki otala vraiment makambo ya musée ya ville Mbandaka ekozala bien parce que baagent wa basala cotisation mpo akosomba œuvre d'art soki bango moko bazosala cotisation mpo basomba œuvre d'art boni financement ekoya boni bango moko ndenge bavivaka na bandako papa azosala mosala monene oyo ezotondisami na mayele mpona moto asala na place ya mayele il faut azala na bonne santé et puis azala na état moko ya malamu na molimo na nzoto alors tokosenga vraiment na bato nyonso oyo bakolanda biso na minute oyo bo partager vidéo bo partager émission oyo ekomela vraiment bakonzi bamona ndenge musée ya Mbandaka eza et bandeko bazawa mama directrice na bakamela nyonso bakotravailler ndenge elongo bani ma misolo nde financement ekozala te bino bato boza na bamboka bapaya musée eza na ville Mbandaka numéro na biso eza affiché wana bokomeli biso soko lingo sa tour na ville Mbandaka kobosana te koya komona culture ya République démocratique du Congo ya Afrique pe ya Équateur papa totondi botondi adresse na bino eza wapi numéro ya téléphone soko kokopesa bato un message. Oui, ndeko journaliste merci mingi matondi na yo na yambi yango na esengo pe na yambeli yango ba kambi na ngai boyo bazali hiérarchie na ngai to bana na message oyo koko lancer ba ikongomani nyonso bazali bana mboka na bazana mboka pona musée o na pona musée oyo na ko wakambela na ngai yake baoyo nyonso bazwami libanda ya mboka na kati ya mboka na ngumba ya Mbandaka po ezangi baso baza babola te to baya na lisungi na bango pona biso na bandako na biso te me pona tombwama ya mboka mboka ekotombwama te na komilela na bandako tokotombola yango na zebi oyo ebandaka la oyo nzamba apesaka bakoko yango nde tozobomba wana musée elongo moko ba université pe ye bana batepe baya kosesa bana batepe ba orienter bango awo ba chef de travaux ba enseignant ba directeur donc même nani oyo provincial na biso moto ye peste ameka tozawa même na makoki mama Judith oyo za directrice na biso akendaki Inde pardon na oui na Corée du Sud akeko zo ko formation kuna toza na financement te même ya kosala akendie na ba directeur to bela na chef d'établissement ba conférence to kosala on est parce que makoki ezalité donc ba konzo bazo ka biso bana ya mboka surtout et surtout sikota mazo ke na ba élection ba promesse ya ba futur en ezate tala concrétisation ya makambo yango o ba koko sala na biso ba pesi mo financement na bango to rassembler jeunesse to meki ko instruire bango na o etali culture donc eloko ya malonga ya makasi zake bameka kotilela biso bana na bango moko pe bayaka adresse numéro ya téléphone na kati ya engumba ya Mbandaka po elobiyo na avenue Bolenge numéro 9 en face ya Onatra. Très bien. Port Onatra. Na port Onatra ndako ezwami wana vraiment numéro 9 to zanga kate chaque jour to zalaka wana et puis numéro ya téléphone ce qui na kopesa ezali 084 wana Orange 84 84 25 949 et puis Vodacom 81 51 91 015. Ya on s'appelle na ba WhatsApp ba numéro nyonso. Et ya 81 ou ya Vodacom ça bien numéro ya WhatsApp okopesa ngo na tête reposée lobi malembe bato bakolanda biso bakoma mpona surtout balingi babenga yo bazomba. Merci beaucoup. Oyo ezwami na WhatsApp ezali 081 51 91 015. Très bien, tozokota na musée, tosukisi ate tokote le mala papa, tokota na musée, to mona ba œuvre za na kati. Merci na bino nyonso oyo bozolanda biso ti na suka, bozala wana sikotie ti na suka et rosala vraiment bien. Merci.